Mbote lisusu bande konanga bino bandeko oyanga itokutani lelo tozalendi tokomi le 21 septembre 2020. Je crois dans moins de 2 semaines classe ekozonga bana bakende kotanga ba para bako préparer ndenge nini biso na Congo tozela kaka la dernière minute pona kosala oyo sengeli kosala masolo na député tokobeta masolo ya choléra na Luvungi. Pendant que la pandémie est à lui, tous en Covid, qui même les ambassadeurs, ils ont condamné la manière dont font il y a Ebola ils allaient gérer kuna na mbandaka maladie za kuna to qui peut réaction il y a mwana mboka eteni ministre ya santé masolo tokobeta mais kuna na Luvungi choléra nana kolobango eloba makate boko découvrir ango awa na masolo na député tokobeta tokomeka ko passer en revue sur les arrestations et libérations bakangi déjà Safrika après batiki bakangi au fil de route et puis batiki bakangi au Jeffrem et puis batiki libération de DG il y a entreprise tokomeka kobeta moi lisolo avion. Il y a équipe d'avance, il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lobby de collage, batala boipa, moteur moko CD. Baye kozonga, batterie na Kinshasa, pas de dégâts. Félix a kokende goma to kokende te. La position de l'UNC, polémique sur l'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tokobeta masolo owana, la commémoration, il y a journée à ba martyr, kuna na UDPS na nonsa kibino yango. Ezalaki lobby bien sûr, qui une grande commémoration. Parmi les absents, Eliezer Tamboué, absent. Eteni, absent. Sylvain Mutombo, absent. Franck Edongo Chamba, présent. Richard Compaye, présent. Jean-Marc Kabound, présent. Augustin Kabouya, présent. Fatih Beto, présent, absent. Pardon. Tokobeta masolo bande konangai kuna bana 4 bauti kokufa kuna na loja toza kuna na lokenye englouti. Voilà. Débat sur le retour de Joseph Kabila masolo mais avant yango tokobana na masolo ya banzela. Toza kuna na bafwasende toza oyeba ka bafwasende za côté nini. Siko boyewa kamboka na bino te poani. Ndeko moko atunanga ki ari wa rezala kana Congo. Le Congo est si beau. Le Congo est si meilleur. Mon pays. N'habité hein. Surtout le Congo profond, j'adore. Bientôt là na okendena na komana na mwana dit tout. Nakoma côté hôpital Chamala pinakena wenzi boye na kei lokola nzela luputa boye na zongi na saba ndita manga wana allez après d'abord ta ona okita na mbujima na kiti na mbujima chomba cha kabiola maya sucre mbujima baba lengela bakushinta diminu webi mbujima wala boyebi tabura zo mona yango na nera mona ki ba vidéo fois passé mutazolo bazana basake ya boye aza bango bazaba millionnaire mais l'unique province mbujima bazolia bazui ndakala bayunguli boye biloko ane koya kabachena matembeli batu bazolia bambisi misuso ezanga mitu ya mike ezanga mitu bazobenga otuntu batu bazolia et la vie mais il y a quand même les gens qui ont le courage de se glorifier, qui ont de l'argent. Après avoir géré pendant autant de temps. C'est quand même compliqué. Et puis, il y a des Kabinda. Kabinda Kamankenena. Est-ce que il y a des Golia maillot jaune, il y a des Golia avocat. Et puis, voilà. Et il y a bien. Hein. Je vais vous amener des photos, ne vous en faites pas. Je vais vous amener des photos, il y a bien des photos que moi j'aime. Voilà.
Masolona député bandekonanga tozala ba Fwasende nalingi tokota nanu place wana na nzela ya kokende Kisangani boyo masinga mwambe nasina komana ba Fwasende oui ndenge tokoloba boye plus de 400 mituka ekangami na balabala poto nenga kosakana te biso ba villageois eza biloko to vivaka même seri moko na kenda kabinda na retour faut kotala même ndenge na koloba wana ke tozokende eza pe calvaire par rapport ya eta banzela na lingina tiela bino moi extrait bomona mende kwa ko commentango na Swahili. Bonsoir. Hapa tuko route nationale numéro 4 axe Bafasende Kisangani. Plus de 420 km s'il vous plaît. Et il y a bloqué Apa. Au niveau il y a 162 km. Et maintenant, il faut voir maintenant les trous. En tout cas, c'est inhumain, s'il vous plaît. C'est vraiment inhumain. Je n'ai pas beaucoup en commenter, mais toutefois, vous-même vous allez voir. Vous-même vous allez voir. En tout cas, c'est très pire. Donc c'est très inhumain. Donc je ne comprends pas. Je ne sais pas quel français que je vais utiliser. En tout cas, c'est très grave. Laisse-moi avancer. Juste là où se trouvent juste les trous. Comme ça, vous allez voir combien de personnes sont en train de travailler d'abord. Et après, vous allez voir combien de véhicules aussi, toutefois, qui sont de part et d'autre. S'il vous plaît. Les autorités congolaises, priez nous aider, s'il vous plaît. Nous sommes des Congolais. Et puis, c'est une route nationale, numéro 4, axe Bafasende Kisangani. C'est plus pur, s'il vous plaît. Ok. Je n'ai pas beaucoup à commenter. Regardons ensemble les vidéos. Vous allez voir combien de personnes sont en train de travailler dedans. En tout cas, vous allez beaucoup regretter. Les autorités, priez nous aider. En bref, c'est ça. Ok. Voyons les vidéos ensemble avec vous. C'est comme une carrière. C'est comme une carrière. Là, c'est grave. Et voilà. Ok. C'est ça. Eh ben voilà. Nzela yango wana siko réaction, ce que tali comment la République est en train de fonctionner. Ils ont CGT ba responsabilité ba to FCC. Oui, au moins Félix Azo ça le logo mon côté. Mais bota la siko image oyo. Ya sura ici, yemoko. Yemei. Yewana yemoko akitina mutu katala ba soda ne bazotindi. Donc nzela wana ezaka yango wana ezalaki entre, si je ne m'abuse pas, entre Bunya na Kisangani. Entre Bafwasende na Kisangani. Bamboka na biso eza ndengwa. Yango na lobaka na ba collègue nanga ba député. Totsika makambu parce que ezana batu basala concurrence même na mutu oyo kozwa na conflit sur le plan politique. Yo ba vota yo na Bafwasende. Mais ce tambo ba voter na Kisasa. Tokowele la base électorale ndenge nini. Et naebisaka bango tous les jours. Tangu tozo voter mibeko. Tangu tozo zwa ba décision. Total à ba base. Nous ne sommes que des simples représentants. Depuis ta za mokonzi te. Oye wana mokonzi. C'est quoi cette histoire là? Yangonga isoki obanika mokonzi. Soki lielo nyinanga na kangaka. Mokonzi ya nani? Simple mwana bitinda. Yango bomoni même dimanche. Batu bako sambela. Biso. Ya biso religion. Nakende kotala ta. D'abord, baye batonde lingawan. Nazomona ba Samuel, ba Dorcas, ba Victoria. Combien j'ai ces enfants-là? Lobi batu bazanga ka Giovanni, Olivier, Kabangu. Quand je suis avec ces enfants-là, baye wana. Maman Oyo, Aota Kisangani, ça faisait longtemps. Je l'ai vu depuis Natinakaye. Bagenda kotala ki libende zala kité, il fallait que basali saye banini. Mais ayekoya nzokande asala ki pe moi crise ya sucre ndenga ebisingai yango ya affaiblir. On était obligé à couper ça y moi ces roulantes. Nous aimons et nous sommes contents quand nous servons.
tosepelaka pendant que tozawa. Mais tant que tokolo bana bande konabisu, je l'ai dit à notre président devant tout le monde. Nalobi madame, oyebi ke ozana droit ya kosa l'erreur te. Quel que soit le nom de la famille politique, oza première femme, ça va rester écrit dans l'histoire. Mouto asepelana mabunda te, asepelana ete, et kotika le komama ke moi si à Liboso a dirigé l'Assemblée nationale na République démocratique du Congo comme on a Janine Mabunda Lioko. Ça va rester comme ça. Atabao va sepelaka na yo. Atabao, c'est pourquoi il faut ça l'exception. Parce que comportement n'a eu qu'à servir na jurisprudence pour le reste des femmes qui viendront. Bakolo bate bopesa mwasi aka mamboka. To voter sur kaka mwasi comme président de la République. Mais bakolo bana bango met. Mwasi a Liboso Janine Mabunda zo Assemblée nationale asala ndenge nini. Voilà pourquoi il ne faut pas obéir à kaka. Na mot d'ordre balobi okinga kati balobi famille politique. Ce n'est pas bon. Quelque part là il faut jouir de l'indépendance. Voilà pourquoi moi j'aime statut nanga. Naza indépendant mutu te pesa kanga injonction. Ya kolobale. Tia mulongo boy. Tia naza ndengwana te. Naza na obligation ya redevabilité vis-à-vis de la population. Parce que elles à la partie, elles à la regroupement politique. Bo pesanga poa parce que population wana bazananga. Les loso qui population ba vomir nga na kozala lisu considéré te. Boko consulter nga te. Bon ndimaka ngai na bimisaka pe liloba oyo population wana patron na ngai atinda kingai apesa kinga. Eza pamba te boko mona to kotambolaka lelo bato bapemi dimanche kuna bomona kingai na kei na bandika kana mwana wana Sara na longwe na ke na cité verte na katisi na tamboli komata bangomba wana tina mungulu diaka na butu na yeko koma kuna na mama koko bato bako zelanga bao bazo zelanga ina benga kabango ba patron bao batinda ngai le mandat que j'ai ezaya ko représenter bato wana. C'est là que nasima ya koyamba bato na ke kotala Sara boyo kaki témoignage pour ça opesanga ndeko Eliezer a pesaki. Est-ce que ndeko Eliezer a pesaki ba million ten a pesaki ba million ten a pesaki ka muke oyo monanaki pona esunga bakende na mwana wana na hôpital na minute otokolo j'ai envoyé un véhicule bakende koluka mwana ba meme na hôpital. On doit voir les choses autrement. Mais quand on envoie un pasteur, yango tozoloba 18 000 églises na Kisasa seulement. Ngatem tunazoloba sonika foot dem to alobaki 18 000 églises. Okotia lokolo wapi na Kisasa 18 000 églises. Siko komitu na bao batondisaka babara bautaka wapi. Compliqué. Mais ce qui n'a 18 000 églises, mutu na mutu azali ko pratiquer ce que la Bible recommande. Bolingo envers mutu musus. Au lieu kozwa une interprétation erronée pour ne se retrouver. Bande konangai. Bolingo bomo na criminalité kiti. Bolingo bomo na makamusu tozo résoudre yangomo. Il y a des pays où les gens ne s'intéressent pas à la politique parce que ça va quand même. Chez nous, tout le monde a tendance à suivre la politique. Maman moko beninga na cité verte. Habité biso tozo zelaka politique makambo wana ya kotuna nyama oyo combien eza kombo nini biso tozana ngo d'accord te tozo mona neti ezole ki satan pendant que tozana posa ya koyoka makambo. Tout le monde s'intéresse parce que ça ne va pas, non? Tout le monde veut devenir politicien, politique en comme à la poubelle oyo ayeboui. C'est compliqué. Wana nzela ya bafwa sende kisangani boyoma singamonde. Masolo, non de pité. Plus de 400 véhicules, il y a aucun ma place. Na ligne na beta lisolo, il y a choléra, kuna na luvungi. Lisolo oyo, parce que la RDC n'est pas seulement Kinshasa. Yango womoni biso to komi wapi. Banda to banda même nenge tozaki na magazine seulement avant que tozo à télévision. Tozaki magazine, tokuta ba magazine ka o boy Kinshasa, boy. Bongo Bamboka Moussous, yango tosala à la découverte du Congo profond. Congo profond. N'habite ceux qui régit ba kozala
na langage moko nanga bakotiela bino mwa transition wana ya Congo profond. Vous êtes la journaliste na RDC Ezakoye ba le Congo profond. Bandeko Balandi tozana Goma kotala qu'est-ce qui se passe. Nza mwana ya Bwende, naza mwana Bwende na buta na Bwende akoli na Bwende. Tokiti awa na kati ya Lufu toza place tozana Bankita. Bankita awa na territoire ya Idiofa. Hapa tuko wapi? Hapa tuko place de l'indépendance ya Bukavu. À Bukavu. Bandeko Balandi tozali yana mwana ditu. Tozali. Tozana Maswi. Tozana Maswi. Tozali awa na Mbandaka wana tozali na kati ya aéroport ya Mbandaka. Tozali pino. Tozala Nyoki na province ya Mai-Ndombe. Oui. Bandeko Balandi to komi na Luiza. Wangi muleti njabane batuweka shirago. Bakatuka itoni taxi toni kwa avoka. Injama betu kwa taxi avoka. Taxi ilikuwa toni kwa avoka. Tozali kosukisa tourner na biso na Lubumbashi. Bandeko. Merci beaucoup Amos Lubaki na Manitse Kembolo pour un rappel wana. Tokenda totambola yango wala ebimisaka vélo. Tala nenga zalaki mwana mobali soki akufina nute koseka yete et après. Ziko wala na zaki na ajni. Izaka buyi bozanga kadilo kwa kosala. Vanda pene toko nandi mayo. Agambo, pardon. Vanda pene toko. Na Luvungi ezawapi. Tozana Sud Kivu. Avant qu'il ait commenté, Maître Luc Fikiri a expliqué ma cambouya choléra. Chers Congolais, bonsoir. Bonjour to bonsoir. Ezalinde Konabino, Maître Luc Fikiri Murefu. Naye Kosoro Nabino Lelo, ça fait vraiment longtemps. De sololité. Nazalaki moi malade, mais Nzambe a sali grâce. Nazali lelo en forme. Naye koloba lelo parce que loko moko ezo le kanambo kanabiso ezo déranger trop. Ezo déranger ti na diaspora. Tribalisme. Nalingi koloba eloko oyo nalingai kolobela pe makambo ya corruption, mais lelo il faut na lobela tribalisme parce que na degré oyo tozomo na ndenge mboko ezokende ezali mawa ezali pasi et puis toyebite soki vraiment to continuer boye sor na biso kozala wapi et kozala nini. Bande konangai avant to kende liboso na kota moi avana kota na masolo ya tribalisme na lingaki na pesa mo exemple ya Rwanda. Bomoni kamboka oyo Rwanda ndenge bami bumaki à cause de tribalisme. Bami bumaki neti banyama dans quelques temps boye tala ndenge bakufaki. Tribalisme. Ya solo biso tozo kufa trop. Mais tribalisme oyo to kotisi nano eko sili sabiso soki to sali kebate. Donc nous sommes obligés ya ko sila na makambo ya tribalisme oyo parce que ezali le plus grand ennemi à développement. Soki to linga kamboka oyo, soki to lingi mboka oyo kende liboso et kende de l'avant. Il faut to silisa na ennemi oyo to yebi comme tribalisme. Il faut asila. Rwanda oyo ndenge bami bomaki. Parce que en réalité, moko bazolo bazaki ba tribalisme kaka. Oyo alobi biso batutsi. Bamisusu balobi biso bahutu. Mais bango moko oyo bisanga ki munoko kihutu. Nani? Est-ce que munoko kihutu ezalaka? Ezalaka te. Est-ce que munoko kitusi ezalaka?
ezalaka te. Parce que bango mibale balobaka Kinyarwanda. Bango mibale bazali ba Rwandais. Balobaka Kinyarwanda. Et puis ceux qui oya aux États-Unis, ngai tant qu'un avocat ya droit de l'homme, na représentaka bango ebele. Il n'y a pas la différence. Mundele a yebi différence c'était. Ba américain ba yebi différence. Bango bazo mona biso nyonso neti ba africain kaka. Ozala Tutsi, ozala Hutu, bino nyonso ba africain. Okoloba oza congolais, ba africain. Bande konangai. Tokoki kolanda nzela ya Rwanda te. Mais ils ont appris na kati ya tribalisme na bango tala. Ndenge lelo bazo tonga mboka na bango. À cause de l'unité. Il faut comprendre que le seul moyen à kokende de l'avance est l'unité. De l'omboka na bango est comme exemple en Afrique. Nalingi kokende na ba détail na bango te, mais tozoloba tribalisme. Tala ba mindele. Bandeko, ba mindele ba coloniser mokili mobimba, ba français kamboka mukebo ita coloniser mokili mobimba. Ba anglais colonisa mokili mobimba, ba espagnol ba colonisa mokili mobimba. Oui, mais bango pe bazalaka na minoko. N'oublie pas que avant bazalaki kobunda ba mindele ya kosakana te, bazalaki na ba bitumba ebele, ba français ba ekokote la ba anglais ba ekokote la ba français, ba ekokote la ba. Mais dès qu'ils ont compris qu'il faut limiter, c'est fini. Tala ndenge ba développer. Bazali te na ba richesse neti bisoté. Non, Mali il est bandit. Il n'y a rien. Il n'y a pas de richesse comme Bisso. Mais, unité, il y a un gros sala bamboka na bango qui est liboso. Tala kaka Rwanda. Unité, ils ont qu'un liboso. Bisso tozo bunda entre, bisso to bandit, ennemi à munene, neti, et d'abord tozo akana ennemi à munene corruption. To yikokota na no tribalisme. To yiko kende de l'avance, jamais. Donc nous sommes obligés bandeko nangai mboka na biso zali monene continent sous continent 242 langues ko vivre ensemble il faut imiter na yeko yoka bandeko nanga mususu ya Kivu biso bashi biso bafulero biso banyindu biso babembe biso barega ba mususu bakei ti na folie na bango kotia drapeau likolo batie drapeau balobi balingi okata mboka. Tala aventure moko ya goût moko ya très bas. Et ça passe. Mais okoya ko comprendre que soki bango balobi biso ya Kivu tolingi tokata. Bokati. Kinshasa tolobi oke bonjour. Okoya ko comprendre que ko garder Kivu wana et kozala difficile parce que il faut l'unité. OK, dès que okati, c'est fini. Entre bino bokoya kokuta te bafulero bakobanda koloba ngande na lingi ko diriger munyindo akoloba ngande na lingi ko diriger mubembe akoloba ça to le bioke bonjour. Okoya ko comprendre que ko garder Kivuana et kozala difficile parce que il faut l'unité. OK, dès que okati c'est fini. Entre bino bokoya kokuta te bafulero bakobanda koloba ngande na lingi ko diriger munyindo akoloba ngande na lingi ko diriger mubembe akoloba ngande na lingi ko diriger et kozala pasi et kozala problème. Total kaka exemple ya Soudan nord na sud. Qu'est-ce qui s'est passé? Ba oyo balobi bino bomone le kabiso parce que biso boy ba kati ba pesi bango. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui na Soudan? Ezali enfer. C'est ça. Na yoki bandeko na biso, biso ba fulero, biso ba bembe, biso ba nani, biso bangala, biso boye, tozalaka boye. Bandeko. Bino bangala bo koloniza nani na mokili oyo. Ba Swahili bo koloniza nani na mokili oyo. Tiba tipo oyo. Bangongolite te ba ko koloniza biso, ba Swahili. Na banani barabe ba ko kolonize biso. Biso to koloniza nani na mokili oyo. Bisanga Kikongo biso to kendaki na mboka boyo to koloniza kuna. Balobaka to forza bango pe balobaka minoko na biso. To zwa pe ba biloko na bango. Ça n'existe pas.
tuminoko mike boy comparé avec tout des balangues oyo ya ba mindele yo colonisa ba mokili. Nous sommes trop loin. Bandeko, pona kotonga mboka na biso, il faut unité. Pona ko vivre ensemble na kimia, il faut unité. Aucun pays du monde ne peut jamais développer na unité. Ko développer mboka nyonso na mokili. Ezali politique ya malamu. Ezali bato ya mboka wana na mabeli. Ezali kaka trois choses wana nde développer ka mboka. Et loko nyonso wana ezali zéro. Tribalisme ezali plus grand ennemi. Sikoyo biso bana katanga tolingi tokata katanga. Bo katanga yango si katamaki déjà longtemps. Qui vous basi ba kata yango? De comme nord, de comme ici, de comme manière, comme nini. Et puis l'obi va changer combo. Qui vous n'existe plus. Va changer combo. Cette affaire n'existe plus. Un vrai Congolais c'est qui? Un vrai Congolais n'existe pas. Il existe que l'unité. L'unité où ils ont la katina biso ne sa la raquette aux alibas Congolais. Parce que les alibis coloniaux sont au yokani, to lobi to vivre ensemble na Kenya. Mais ceux qui entre biso to bandi ko buma ba misusu. Oh misusu ba ko sentir malamu te. Bango pe ba ko banda ko to ko banda ko mi buma entre biso to kende wapi jusque là. Bandeko. To tika motema mabe. To tala nzambe na biso apesa biso mboka ya kitoko. To développer mboka oyo. To envier ba mboka mike neti ba Rwanda te. Tokoki c'est faisable. Tozali déjà na chemin ya kitoko. Tozolanda makambo ya corruption yo. Tozolanda état de droit oyo. Et tozali na nzela ya kitoko ya kosala mboka oyo ezala paradis. C'est faisable, c'est possible. Totika politique ya ko diviser batu. Politique ya mabe. Bandeko. Tokoki ko développer te. Oh ngai nazali mufulero, ngai nazali mubembe. Yo. Kamunoko ya mukeboye. Nazali mushi, biso ba Swahili, biso banga. Kamunoko mukeboye. Buto koloniza nani? Eloko mokote. Et puis tozoloba biso. Munoko na biso baloba kango wapi na mboka wapi? Mboka nini yo biso to koloniza? Ezali mawa, ezali pasi, ekoteli biso tina ba diaspora. Ba biloko ya mabe oyo. Diaspora komi divisé. Oh, ba oyo ba komi ya banani, ba oyo misu ba komi ya banani. C'est quoi ça? Ba Congolais bazo kufa. Moto ko revendiquer azate parce que nous sommes distraits na ba biloko ya mike. Bande konangai. Nazo benga bino na unité. Unité ezali eloko moko oyo ekokotonga mboka na biso. O soki olobi ozali vrai Congolais, il faut unité. Parce que les vrais Congolais à solo, ezali unité. Un vrai Congolais n'existe pas. Il existe que l'unité. Parce que lobi beto bako changer mboka et comme mboka mususu. Maintenant c'est quoi? Tozala ki bazairo à un certain moment. Ça n'existe plus. Total la Rwanda ndenge zotonga. Totonga mboka na biso. C'est faisable. Tozali déjà na nzela bien. S'il vous plaît. En tout cas, merci mingi. Nakoya kolobela makambo ya corruption à la prochaine fois. Merci. Tokomonana. Voilà. Bande Koranga, c'est ça la situation. Mais qui parle de ça? Ba collègue nanga ba député ya quoi? Boza au courant. Voilà pourquoi il faut to simbana. Ce qui est membre du gouvernement aye. Tous à la sentiment moko boete complexe ya ke ba pesa ki mot d'ordre parce que yo muto ko répondre. Voilà pourquoi batu bazonga kate. Ba votaka bango lisute. Ils se font esclaves ya ba konzi ya parti que d'être serviteurs ya population muto atindaki. Ce que ozana batu te ba ko kipe yote. Il y a beaucoup de députés. Il y a liboso bazalaki ba vota bango te. Est-ce que boyoka kata na ba rencontre ba benga bango lisusu? Et comme azo benga mutu, azo usa téléphone te, azo benga mutu. Nyon surtout wana même ceux qui téléphone est sonné, c'est parce que baebi que population wana zawa. Mais ceux qui osali ko entretenir relation wana te. Yango moni biso to zawana. Nde mutu akotuna yo. Nani? Wana musala député.
tangisanga kasi musala député bande konanga na Luvungi choléra ezosilisa bato mutu azokipe pe azate oui tozolobela covid oui tolobeli ebola oyo boyoki ke bazodetourne mbongo tantôt toyoki réaction ya mwana mboka eteni alobi on doit arrêter na kozwaka mbongo na bapandémie koprofite. Je suis content d'entendre ça parce que bimina monoko na ye. Donc oyo pe bazali ko reprocher ya za convaincu que ata soki basali ba enquête il est innocent, c'est notre souhait parce que je l'ai toujours dit. Moi le peu de fois que je me suis entretenu na eteni, je le trouve un monsieur convaincu hein? Un monsieur correct comme ça. Mais quand j'ai appris que la gestion n'est pas bonne, j'ai été stomaqué dans le lobby. Ce qui est bien, c'est que j'ai été et kozala malamte na kozala très déçu. Maintenant on a fait l'analyse. Donc moni mutu. Oh azalo beleteni bande ko nangai. Nazata nangonga moko te ya convier ni poste ya eteni ni convier quoi que ce soit. Mais on s'est dit on doit se compléter parce que tozaba combattant biso tout. Moko na bino ce qui a échoué ça passe ça mabe. Tout ce que nous avons fait comme promesse, c'est ce que j'ai dit. Namukeba ina safu. Na lobby vous devez comprendre que le peuple nous regarde. Espoir nyonso ya ke makambo ko changer ezabiso. Mais ce qui te sali quelque chose de. Ce qui te sali quelque chose de. Na commémoration ya ba martyr na UDPS. Ezaki na ba ministre o bazalaki ba personne non grata. Ba msu ba yete parce que bazo banga Kuba. Parce que déjà veille, ba collaborateur na bango bazwa ki ba mbata. Tous ces gens, yango nazo tunabo. Tous ces gens qui veulent parler au nom de Teni soki ndenge nini. Lobi ba monana ki? Ba inyata ki na UDPS. Botika to ibani. Na loba kanabino botika to ibani. Eza bato ba kuya bato ba yekaka ndengo anoko kutuna. Auti wapi oyo? Oyo auti. Donc ozo tuna penda oyo auti wapi? Il vient d'où? Et tout ça aussi, ezaka biloko ngo ya internet oyo. Biloko ya ba Facebook et na ba YouTube ne zo façonné. Je vis une personne parce qu'à force ya comme na Facebook a commis journaliste, a commis kunali, diaspora, asali, batindelier. Pourquoi vous aimez armer ba médiocre bino? Pourquoi vous aimez armer les médiocres bino? Donc ezo la que ça pensa que yo pe médiocre. Ndenge to koloba awa, ezana mwana moko. Curieusement, on a habité sur une coïncidence. Moi, je suis allé à Eliezer, aux États-Unis. A menacé baboti na avant-hier. Alobi na bango, bolingi ko pesa ngambongo te, na tinde la bande konanga wana bazo souffrir na Congo. Lokola bolingi ko pesa te, ana zo lata bilamba, na bimananzela na banda ko senga, je vais commander. Batu ba okabela ngambongo nazo senga, na koma mandian pour que na tinde la batu. Un enfant, moi na wana na mona pete na mona Congo te. C'est grâce à baboti na ye wana balandaka de mwana wana kotini loko wana. Amenase mama na yaza na bébé. Habite hein, lokola bino bozana mbongo te. Lokola yo zana bébé moyo pesa mbongo ezate. Nazo kende ko kemande na kolata ndenge na kolata na kende kana nzela na kosenga bakokabela ngambongo muke wana bazo pesanga na kosangisa na tindela atabande. Voilà comment les valeurs se transmettent. Yango na lobaka même wana kisasa. Yo tika bana balandaka kotala bakuluna bakosunga yo parce que avant okufa bakopapa yo nanu lisheti. Tika ga bana balandaka bachel bakosunga yo avant okufa bakolongola bilamba batie bamitie na internet okosala AVC. Mutu akoya ko compatir na yo akozala ta. La Bible dit kolisa mwana na nzela malamu bongo soti akoli akopengwa te. Naza pasteur te, je ne fais que rappeler. Je ne fais que rappeler. Et nous sommes en face ya batu moko ozawana parce que bon navandi kaka boy na sepelaka na mutu nini te na lobi na sepelaka. Par exemple, na sepelaka na Moïse Katumbi te. OK, qu'est-ce que je fais? Obandi ko pesa batu mbongo ale, bo banda ko finga Moïse. Na yo, na bango, les deux médiocres. Binonyoso.
Choléra et Kobomabatu. Bolandi explication à maître Luc Fikiri. Na Luvungi pèse à RDC. Et là, Kaka on a Sud Kivu. Mais abandonné. On parle moins de ces gens-là. On parle moins de ces gens-là. Batu au bazar intérieur, on parle moins. C'est quand même compliqué, c'est bizarre. Avion, il y a équipe d'avance. Oui, avion, même avec équipe d'avance. Et décoller 30 minutes après. Moteur, mon est lâché, heureusement, et ça qui a 2 moteurs. Pilote maîtrise. À Zongi, à Equatéri, na Kinshasa, il n'y a pas eu d'incident. Bazui avion, Moussou Kakawan, Ezalaki sur place. Bandegwana, Bakoti, Balalaki, na Goma. Et Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, lobby, à Keikuna. Lobby n'a pas quoi. Dans les cas qui n'en zéla. Lokola zo le kananzela. Ce qui a yoka posa yake akendepe konore ba martyr. Lokola zo le kananzela. Embouteillage mo kwa sakanate. Bakepe bakutani na sénateur à vie. Pour les deux, il ne faut pas que bon coalition ezalawa. Nazali ko couplé dossier wana na makambo ya retour ya Joseph Kabila. Nazo ka débat bande konanga. Boyebi ke Nzambe soki alingi ba tuté. Alongola ka nyonso ezalo kola mayele na mutuna bango. Il fallait ki bozela ta la dernière minute bobimisi débat wana. Parce que awa nenge bo alerter ba to afan. Cour constitutionnelle pezaka pembenia. On va demander l'interprétation de la disposition. Et il y aura déjà. Et là, dans la Cour constitutionnelle, parce que je me demande par quelle magie, la Cour constitutionnelle est coloquée. Oui, à Kozonga. C'est l'article 78 de la Constitution, si je ne m'abuse pas, qui a élu pour un mandat renouvelable une seule fois. Bon abino donc. Et dans moi, écart, pour bandiko ça le débat. Démon, désolé, oh, démon, côté la bango, babunda. Démon, côté la bango, babunda. Yango ezo côté la bino. Boko soit na bino na bino. Mais là, quand on a tout na kabato à FCC, boyo kanganan. Est-ce que boyo kaka sonité? Même tant bana na bino. Na basi na bino na mibali na bino parce que zaka basi tende mibali nde bazaka kunate. Baloba kanabino teke makambozo saloriza soni. Toute une grande famille politique, le rôle à l'FCC, qui prétend avoir une majorité. Oui, vous êtes majoritaire dans l'Assemblée. Mais vous êtes incapable de trouver quelqu'un qui peut succéder à Joseph Kabila. À cause de la face. Naba Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, naba Martin Fayulu Madidi, naba Moïse Katumbi Tshapwe. Donc, et là, quand vous avez bazo banga yangoa. Donc, Batali Boye, oui, je me rappelle, il y a discours de l'opposition avant Genève. Oh. Bazo benga bango ba baleine. Batali Boye Katumbi. Jean-Pierre Bemba Gombo. Fayoulou. Fati Béton. Donc, bazo la kisa bango lokola ba baleine. Ne balobi wana ba requin baza pembeni. On voit ça. Mais tant que Chikoyo, bazotala composition en face. FC ça zone mon avis de Moutouazate. Qu'est-ce qu'on fait? Tozonge la kaka. Zonga kaka. Raïsi zonga kaka. Tant que bazolo bazonga kaka. Ya zongi alobi. Boko mawa sénateur à vie. Je vais ajouter quelque part ici. À vie. Je vais faire taire. Les gens n'ont pas toujours compris. Bazolu kaba magie. Yango bokomona, tout ce que ces gens-là disent ne reflète pas exactement la volonté de Joseph Kabila. Yango bokomona, à un moment donné, Moutouasala Kisoki, Bouzo Banini, Babani Kofinga, Maman Olive. Parce que, moi, nawana ya collègue Nangango Ika Sanji, à lobby, que, non, voilà, solo la kana Maman Olive, Bino wana Kofinga Maman Olive, Oya Zakuna. Ayebi atali kamute. Lobby a sali une mise au point. Tango akeko inauguré école. Je clôture mon mot par l'indulgence que je lance et demande à notre distinguée première dame, Maman Denise Nyakeru, à toutes les personnes qui n'ont pas encore pris l'habitude
et d'oublier que les statuts qui étaient miens a déjà changé. Qu'elle pardonne de ses enfants. Je suis sûre que c'est loin de nous l'intention de vouloir usurper son statut. Je remercie très humblement et vivement mon époux encore une fois, Joseph Kabila Kabange, de tous les soutiens qu'il ne cesse de nous apporter quand il y a besoin de faire ou d'accomplir des projets d'intérêt communautaire. J'encourage particulièrement le président de la République démocratique du Congo, Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi, dans cet élan qu'il a lancé pour la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire, je pense. Et j'encourage tous les promoteurs des écoles de ne pas avoir peur de les faire, parce qu'ils contribuent à l'avenir, à un avenir positif de notre pays. Que Dieu continue à nous bénir tous puisqu'il a déjà béni ce pays. Voilà. Azana statut wana lisusu te. Mais tala siko kozanga position ya batu. So ki bolande lema wana malamu. Kaka bao babete la kaye maboko wana. Tango alobi ke nazali lisusu na statut wana te, bango balobi bis. Siko bis ya ndenge nini yake batu bayoka bien que c'est que batu c'est par hypocrisie qu'ils applaudissent. Tango balobi président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bango wana bagangi babeti maboko. Donc vous trouvez que FCC dans le bien, vous avez pas hypocrite pour nini? Les gens sans position. Il fallait qu'ils boloba. Tolinga to gata vraiment quand maman Olive alobi que nazali susu na statut wana te boloba te biso tozo ndi maman Denise te. Yo kaka ne ozali. T'as la polémique babimisi par rapport à la salutation. Il y a première dame tango amoni maman Olive a saliboyi. Et Tamboli. Voici la vraie première dame. Donc, dire que c'est la vraie première dame de la République, Eza Kolobanini, Eza Koloba que Azamwa si chef de l'État en fonction. Donc, si c'est la vraie première dame, c'est-à-dire quoi? Bolinga Bole qui sake, yé, Azamwa si Félix, tout ça. Réflexion, na lobi boye, ba kela bino pona nino? Ba kela bino ndenge nini? Même analyse ya muke. Yango bomona ki pe cette députée provinciale oyo a remplacé papa nae. Tango ezo pe sabiso ba révélation. Alors bien, naza kitoko na ko comme pe première dame. Donc vous sentez que incohérence moko ko ça. Donc réflexion, ils ont posé problème. Pour naie, il faut qu'on a la belle, il faut qu'on a la beauté comme ça comme azo confond eza qui miss. Mais beauté ngo wana ezaka ya mobile na yo. La beauté est relative. Okomona mutu abala tala mwasi mukusa. Pona ye muteme beta kanewa. Okomona pe mususu abala tala mwasi mula yes kwa za mukusa. Pona ye muteme beta kawana. Yo tango zomona ke oza pembe donc oza danger wana. Mususu azomona posa kosanza kutu. Ye pona ye bois noir nde danger. Nzamba sala makambu ndengwa. Yo tango zotala ke non yo linga kaba yamado. Kabaka ta ya boy. Mususu azakuna te. Ya linga ngana linga kaba mense ngana linga penza boy. Nzamba sala ndengwana. Kitoko na yo nengo zo mona wana. Ezaka mobile na yo, ne mtu azo craquer. Yango bomonaka, il ne faut pas entrer au banda ko juger moi sia mutu, au banda ko juger mobile ya mutu te, hein? O ko imposer mutu guna yeta. Oyo abala wana nde oyo asepela kana ye. Oyo ko apporter jugement pour nani. Oyo pe obala, ye wana akipaka yete.
akrakaka ete yango bomoni bandeko ebele bazali awa o combat résistance dès que bakomeli message o nalela yo fort eza mpona par rapport ya mosala ozosala ya combat ozosala ya moni ka craqué ye wana azwi rouge biloko babrillant batiaka epa bamama akoma kotambola na atie brillant asali boye etalanga bien c'est quoi cette histoire là elonya mobali ezaka mwa ndenge nini yo okomi kaka nzoto boye ezaka ozomona mama bala yo siko te wana ya bamama ke bakokoma pede pardon masolo na dopite nalingi nabeta lisolo ya eloko moko esalemi lobi na kan tchad bapesi $120 ya prime à quelques militaires tango bapesi boyebi ke opesi mbwa boy d'un côté eza basi balobi na mibali na bango boyebisi biso vérité te de l'autre côté mutu azwi mbongo wana atia alango akomi kaka boye nalobi rentrée scolaire yango oyo donc ezalaki ndenge wana oyo nakwiti oyo nakoswana c'est quand même oyo wana c'est compliqué bandeko ya FCC bazana candidate lokola bazana candidate balobi raisi zonga na yoka zoka siko Kabila ndenga répondaka bango bolembaka te bakenda mbwela lodge aw baké kuna la coalition il faut kufa basala soki 15 jours Kabila ye dans 15 minutes akati soutenir le chef de l'état akoti na mutu kana yake bakenda na kingakati wana basala rapport vous voyez bazwa ba vidéo babandi ko tshela tu vois ce que Kabou a dit tu vois ce que Kabunda a dit tu vois ce que celui-là dit donc nous décidons de rompre la coalition ainsi de suite atali bango alobi boban vous avez commencé vous n'avez pas prié il fallait prier d'abord le Seigneur siko babandi ko sambela yazo seka bango parce que amonaki bango bazabol après atuni bango akati bango bazongi mazomona quand même bazana courage bazobima et ce qui me fait plus mal c'est le fait que Vienanga le André Atundu mutu azwa expérience et ya départ ya Mobutu bango nde batia Mobutu en erreur bango ana pe basoya boko luka candidat mususu te FCC bozo rêver na habité par quelle magie Joseph Kabila kozonga et puis bazoloba akozonga ne bonga na ye insuffisance c'est compliqué bande konanga ce sont les mêmes personnes ceux qui otali bazali ko entretenir ba insécurité bazandengwa mais je l'ai dit ba bazana chef de l'état na pesa qui réflexion nanga na lobi okokuta régiment ezaka soki na 1200 éléments régiment wanetikala na 500 éléments mais mbongo ebimaka eza ya 1200 bazana matériel mon côté ya kosala face par rapport ya ba menace bavanda ndengo depuis Sun City nazaki kozela ba militaire bapesa biso réponse eza na formation ya ba militaire te ebandati esuka parce que ko bandati suka eza ko doter batu ba arme adapté na formation na bango ezaka ya Mamadou Ndala bataillon ya Mamadou nde balanda formation wana bomona d'exploit admettons na mboka oyo tozala na 8 bataillons formés lokola ya Mamadou ango wana depuis soki 10 ans bazakuna balongoli bango na nini balongoli bango na Nord Kivu batindi bango na Ituri mais tant bazotinda d'abord baza combien tosi to perdre combien bataillon wana soki ya 800 personnes etikala combien on ne doit pas laisser les gens éternellement mais soki lelo ba former na pesa ki na lobi soki bazuka 2000 dans chaque province tozana combien 52 000 éléments ba former bango bazui différentes formations na simanango ba doter bango une formation vraiment et ça biloko était à 2 mois 3 mois non comme ça ba conformer bango même par rapport à guerre asymétrique oh ezali
parce que eza armée contre armée te. Et on a le baki na bino Zambie place oyo azalaki wana. Ndenge ba se préparaki. Balingaki bazwa frappe moko ya kosakana te. Parce que là c'est l'armée contre armée. Mais oyo bandeko oyo baza soki combien ba yowana oh biso ayo bakata katanga bokozwa bo bombarder droit de l'homme à côté les mako. Oh ba telemi kuna mort attendez biso ba kodeko soki ba tout combien. Ça pose problème. C'est la difficulté que nous avons. Nalingi nazwa quelques audios na bino. Mais nakoya kosukisa na makambu ya libération, arrestation et libération ya BDG. Mais entre-temps, bande konangai, boyeba que tozana opération sombela bana fourniture. Na opération oyo, na senga kabino une chose. Ce qui omoni olingi ko pesa te. Eza mutema nde mtu pesa ka. Ce qui olingi mutema betite ko pesa na yo te. Parce que c'est la formalité. Il faut mutema parce que ceux qui mutema zo bet. Je reçois bande komi balé ba taki Londres. Ba lobi ndeko Eliezer. Omoni mo mbongo to yina. Mwana na biso nde mtu apesaki. Biso to kanisa ki to ko bakisa to yeba réalité à Congo et simbité. Mais oyo mwana na biso apesi. Je dois dire merci à tous les parents au bazali orienté bana na bango na bolingo Congo parce que na sima na biso bana wana ils feront autrement les choses. Ils feront autrement les choses. Pesa moninga souri, c'est qui ça y est? Yamona lobi ko tambola ko kende boy hein? Na vandi nanga mieux vaut na vendre na ba personne avec handicap nanga wana. Mieux vaut na vendre na ba orphelin nanga wana. Tozo beta masolo, tozo seka ata soki eloko ezate ezandengwa. Sarata on toke ko talaye. Très contente. Même ce matin, Yende alobi, tu m'as demandé de me réveiller à 6 heures. Mais là, je me suis déjà réveillé. Où est le véhicule? Alobi, pardon. Et j'aime quand les enfants font des caprices comme ça. Mbote na bande kotu bakola nanga na Riwara, na radio Simba. Mbote na bao bakola nanga na Sed Media. Mbote na bino bande konanga bakola na biso na Radio Soleil, kuna na Chofa. Tous en la province Salomami. Avant que nous soyons audio nabino, na ligne na lobela dossier à descente à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Binagoma. Il y a deux tendances au sein il y a UNC. Les anabatu va se préparer qui na Goma pour arriver. Il y a chef de l'État. Babanda Kobele laye. Félix caméra zawapi. Félix, caméra zawapi, pour nous réclamer, ce qui est normal. Moi, je trouve que c'est normal. Yango secrétaire général, il y a UNC à Kitikuna pour que Akenekoyev sabango qu'il n'y ait pas de manifestation contre l'arrivée du chef de l'État. Et que ça les maté. Parce que SG, s'il faut dire comme ça, secrétaire général, Ayebi a maîtrisé les contours. Si les lobes ne konanga, boyebi moi polémique wane bima. Vital Kamer est condamné, mais Batika n'a jamais kolongola directeur de cabinet. Et chaque fois que Kamer a l'occasion d'écrire, nulle part, boyokazo salata ko chrétien moi mon chef de l'État. Même bao bazaki ko la kisa maboma parce que parmi biloko eloko ebebisa makambu au départ eza comment na ke non dès que batini invitation yo Félix yo ke bakana yo ainsi de suite c'est là que ba muto yo ba nani kombone nani yo Masaro soki Masaro agenda koloba Félix il faut yeba place au uta wapi papa yebisa ka biso to yeba kate yo uta wa mwana walungu. Yes kwa utawapi. Oye wana olio zalata walungu na walungu zo salaka ba action oye awa gombe na gombe. Eba mbongo tu wana o zaji ko la kisabatu. Allez, le successeur de Daniel Massaro. Ozo bois que la mwana, il dort avec les dollars.
nazo tuna boy soki mwana alali na dollar ndeko loba ke kolanda eti akokola biloko akomonela na kimukolo eza ndenge wana biso ba villageois tolekisaka parce que na yoga ki aza kapé villageois lokolanga na habite soki akowanga okokaki kosala ta mwa école tozoyoka ke non voilà gombe na gombe aza na école na mboka na ye aza na centre de santé lelo les gens marchent des fois manifestent pour la libération na bino mais quelque part là on doit se poser la question si ce peuple là s'était retrouvé dans cette folie aux alaki kolakisa. C'est ça ma tendance bande konanga ezawan. Ezaya que il y a ceux qui pensent qu'ils doivent réclamer, je trouve que c'est normal parce que bashi bazaye belé na Goma et na kenda plus d'une fois avec Kamere na ebi na terrain afia wana ndenge totondi sakango. C'est normal batu na Félix pona likamwande kuna bango parce que mutu tout ce qui a zui likama ezaka Félix etale la biso likambo o ezalaki mama Denise tale la biso likambo o ezalaki maman Olive tale la biso likambo. C'est normal mais Aimé accueilli parce qu'il y a yokaki que Aimé azana un secrétaire général il y a UNC ayokaki ke batu misusu balingi ba profiter au nom ya UNC basala ba incident oyo ko créer ba problème au sein ya cash. Et c'est ça le problème. Ndenge ezali ko salema. To kozela lobby Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azakuna. Club to komi wapi? Bovi kezande nini? Ba préparatif. Mbote na bandeko tu bazakuna na Walungu. Bao bazana kiwanza mbote bisika bozwami. Ezana mama moko azana Petro Congo awa. Chatinda bilamba mususu lelo atindi ba bilamba mususu. Ya kopesa moninga sourire. Na mwa mbongo. Ya kaye ya opération sombela bana fourniture tozala Kinshasa mamango wana vanda kana ma campagne te ya avanda ka pena bo vente ma campagne bino boka bakate ya na bato abova bato misusu wapi o GB je reste à GB moi je suis en ville je suis à Itex bozaka ndengwana ba égoïste ndengwana opération sombela mwana kaye moi j'habite Montfleury oyo uti masina Petro Congo ezamba la liboso te bandunda ese uta kingabwa awa na baloso tozwa quelques audios wana ndenge ezoswa bino posa ozape posa penza ozape na yoko tozwa ndeko ya liboso tolobaki tangela biso 5 acteurs politiques bato oyo ozomona ke bakosala politique parce que politique eza ari ya kokosa te ndeko aliboso. Bonjour Eliezer. Bonjour. Kombo nanga Jean Koranyi na vandaka na Vancouver na Canada. Oui. Question wana otuni pour la 5 meilleurs politiciens pour nangai na moni oya yambo esegeli aza Vital Kamerhe. Yami bale Conde de Ville Kikanda. Oya landi Billy Kambale. Après Lambert Mende. Après Lambert Mende, Lokondo. Voilà les 5 noms que j'ai choisis. Merci beaucoup. Atangi Batunaye. Voilà, Wanande kwa liboso, Yami Balé. Nali Chaba président. Bonjour, man de PDG. Bonjour. Nali Chaba président. Obago kama mboka bato za politicien na mboka. Tozana ndeko Félix Antoine Tshisekedi. Tozana ndeko Eliezer. Tozana ndeko Samuel Badibanga. Tozana ndeko au moins non je pense que c'est un bandit qui veut signer Colombo. Motangi ka 3 au lieu ya kotanto zande ko mususu. Masolo na député. Oui. Mbote na ndeko. Mbote. Depuis na landa ba émission na yo. Makambo ya solo lobby. Ngai naza na poto au moins 6 ans et demi. Ndako na yo ya Congo nde ya yo. Oya hawa eza ndako ya bato.
conséquence ya perdre yango eza ebele po osomi ndako me ofutelaka mabele chaque fois moindre pépin ndako wana bakozwa yango avec toute facilité mais oyo ya Congo osomi ndako libela oui nayebi bakongolais ebele basoma bandako babungisa yango batikala maboko pamba. Merci beaucoup, continuez à conseiller na yo nzamba pambola yo. Merci beaucoup papa nanga na loba yango batu msusu balinga ko bomba même ya ko bomba te oyo ibana toujours ande ko msusu. Bonjour honorable Eliezer. Bonjour. Ngana bengi yangai hero parce que ne bisota to malaba 3h du matin to kenda misala 6h na uzana tante pour uzana kaza déjà musala. Pour na nombre ya batu yo bengi 5 personnes ou to ko pona 5 personnes. Ngam to de bosona chena eza yo moko honorable Eliezer. Na préférence à la ministre. Mutami balé ezali Kadiombo. Mutami Satou ezali Pasteur Gili. Mutu ya mine ezali ancien DG ya contribution Kabala Ilumambidi pour na tiga depuis 2002 2001 2002 vraiment ça musala mo ya omona na vraiment na contribution mutu misa tu ezali Trésor Lumbu uba benga la show de na parlementaire depuis bon en tout cas merci beaucoup nzamba pambola yo na musala zo sala puisque et ça c'est la toute première fois tout le monde en RDC musalo yo salaka biso yo na souci na yo que un jour au komata premier ministre vraiment merci beaucoup merci mingi vraiment nzamba pambola yo mukole zalika nzamba ko sunga pe biso awa to sala geste na yo pesa moninga sourire. Merci beaucoup papa nanga tozo ande ko msusu. Bonjour Ndeko Eliezer, j'appelle depuis l'Allemagne. Bonjour. Comment nangam makerelema pour nangai batu bazala ba vrai politicien penza. Ya liboso professeur Mbata yami bale Ndeko Eliezer yami Sat Christian Bosembe yami ne Jean Koubal 5e professeur Dozolo Pambi. Merci beaucoup. Tozo ande comme susu tozo kende. Moi mbangu ndengo ana pour permettre que ceux qui toko zo le maximum ya ba audio tozo. Bote Ndeko Eliezer. Bote mama. Nga mama José mantana na États-Unis. Oui mama José. Na lobi bo Ndeko Eliezer. Na Congo ana vrai politicien azate. Donc nanga na mwenga mibale. Eliezer Tambwe na Frank Diom. Onyo se batikali wana. Boma député tika policier. Boma député tika policier. Ona nina na yemi nzembo wana po. Totela ki fayulu mutema batu nyo tola la butu banzala to sa ba Chris pona fayulu. Fayulu jo ki sasa wana yi ale. Ayi ko pesa Tambwe mamba babeki. Ola soutenir Félix Congo bonga. Aki ko pesa Tambwe mamba babeki. Yango na lobby na Congo vrai politicien azate bazaka boma député tika policier. Boma député tika policier. Wakamboyo. Pardon, tous en comme ça. Bonjour, moi na Kolopam. Bonjour. La question na yo na kibiso se réponse pour nangai. Muta liboso politicien liboso pour nangai na Félix. Yami bale Martin Fayulu. Yami Sato Frank Diongo. 4e Ndemba. 5e Yomoko moi Kolopam Ndeko Eliezer député. Bon, on a dit que c'est notre question, mon na question na kibiso ya bango ya soterel wana tout cela. Mais na ningi na comprendre. Tant biso to zala na kin. Na général, nous sommes bien dans ma banque. Ils ont ma banque à Niké, ils ont ma banque à Mouni. Mais oh yo là qui s'agit biso précisément voilà. Nga ne peut comme on a dit Bangala. Mais tout ça qui n'a ma banque mususu au bazar la couleur ya vert. Chocolat au baya kana uniquement na ba projecteur wana ndeto liaka
mais nazoka bato mosusu batiki bamessage babiki oyo baluba baluba lisusu basali nini somo précision bien merci ngai Pichu Kasolo Kakese na Belgique na Liège. Au revoir. Au revoir papa nanga. Eloko ya nani wana Liban ki wana ce qui otali ezola kisaka diversité d'abord ce qui otali ba langue belé ezokutanaka ce qui tokendaka tozo progresser okomonaka eloko babenga kango na monoko bo izo se retrouver pe même appellation na monoko mususu. C'est ça aussi l'unité. Bonjour, bonjour. Maman Chantal d'Allemagne. Oui, maman Chantal. Pour l'anga, bandiko nalingi pour moi na c'est une politique. D'abord, nous sommes autant à l'environnement de président Tambo, Christian Bosembe, professeur Mbata. Jean Goubald, na professeur Luzolo Bambi. Merci beaucoup. Notre Pambola, nous sommes tous Sala. Bon début à semaine. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Tous de Komsusu. Bonjour honorable, vous aviez raison. La preuve, voici cet article de France 24. Merci à vous pour votre réflexion, analyse. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour Ndeko Eliezer. Bonjour. Na mboka na biso 5 personnes bakoki kosala politique basate. Basate bango nyonso baza ya kobeba bato nyonso tu. Eza kaka yo Ndeko Eliezer moto kosala politique. Merci nga mama Léo. Ciao. Merci beaucoup mama Léo. Toujours Ndeko Mususu. Allô, papa Eliezer. Oui. Naipe na Yolanda na suka ya émission na Yolanda émission ya lelo tema ke Nicolo nazaki un peu bis na bana Yolanda yo tema na kuti likambu ya nyama o bazola na télévision na ebité esali nini ma ngai na ebi kombo ya nyama oyo na chuba tobenga ngo pasu ankola. Donc je rejoins mon frère Oya Bengaki à partir à Cameroun alobaki kombo wana donc kombo ya nyama wana ya ngwana biso na Kasai na kana na tobenga ngo pasu ankola bali ya kaye o kangaye o tumbiye soit bakalingie bo na mafuta pe oliye azala bien. C'est Ndeko Rocky à partir des États-Unis. Merci beaucoup Ndeko Rocky. Tozwa Ndeko Mususu. Voici les 5 noms que je vous propose. 1. Christian Bosembe. 2. Frank Diongo. 3. Maïke Mukebai. 4. Médard Kankolongo. 5. Pero Lorara. Ok. Merci. Moi je m'appelle Kalonji Kabokantanda Molopwe Oscar. J'habite à Paris. Merci beaucoup. Tozwa Ndeko Mususu. Bonjour Ndeko Eliezer. Bonjour. Ezanga maman Adeline a bengi à partir à Autriche. Oui maman Adeline. Devoir qu'on opesaki biso et pas ngai politique politicien bien. On a zo mona pena kazana double facité. Eza Félix azali ka ndinga zali. Nous avons senti pena kana souci peuple na azo donc baka les amis ngazo kokate. En tout cas pas na Félix Frank Diongo na yo moko pe Ndeko Eliezer. Merci. Na muluba te poso mutabi Félix bolobi aza muluba. Mais autant dit qu'à 3. Merci beaucoup. Tozwa Ndeko Mususu. Ya pona bakombo mitano lobaki bato bakoki kosala politique. Nika liboso na koki ko proposer eza Marie-Josée Efoko soki Efoko soki Efoko. Ya na mutu mususu boki kozwa jeune na biso Christian Bosembe. C'est quelqu'un qui résonne quand même bien ça na ba analyse na bien. Après bosi batu mususu ata neti bakabundu ya zuba kabundu wana
nani bavie na biso ba Frank Diongo bakoki kosala mpe politique entre ça wana eza d'après moi. Merci beaucoup tozwa ndeko mosusu. Bonjour Eliezer, moi c'est prophète Élisée. Voici ce qui a été vision des mensonges pendant que j'étais sur mon lit. J'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait au milieu du Congo, RDC, un très grand arbre et des petits arbres qui l'entourent. Cet arbre était devenu grand, touchait le ciel. Au fait, j'ai entendu une voix qui dit déraciner cet arbre. Enfin, je vis les grands arbres déracinés et les petits arbres qui l'entouraient commençaient à tomber l'un après l'autre. Et les gens tenant les drapeaux blancs se réjouissant de l'événement en criant victoire, victoire, victoire. Labial et FCC va disparaître. Denis Lessi, faux prophète. Ah, papa. On est engagé kayo. Ngala lingo kota ba polémique awate. Tezonde omsusu. Bonjour de Eliezer, Maman Adrien na Belgique. Oui maman Adrien. Papa, question oyo posé biso boye. Eza mo poussé mais eza moulayi en même temps. Eza na ba réponse en dame pona nini pour ba politicien ya mboka na biso baza na bango stabilité. Donc pour l'instant ngana koloba ba politicien na kopesa ndam pour mususu neti te ezali ndeko Eliezer papa papa Diongo na passer Mukuna jusque là. Merci. Merci. Yo tanyika misato otikeli biso de tozwa ndeko mususu. Bonjour ndeko Eliezer, mwana mkolo lopango. Bonjour. Zanga Fabrice Ilunga na Grèce. Oza contre bato a Grèce toneni. Oui Fabrice, loba. Eliezer bato ba na souci ya peuple o awotambusa mboka. Taliboso eza nanu yo ndeko Eliezer. Na souci ozalaka nango mpona peuple. Ya mibale mpona ngai Moïse Katumbi. Ya misato Denis Kambai. Ya 4 Frank Diongo. Ya 5 donc Amonité de Eliezer bato bana souci vraiment mwana ezanga Fabrice à partir de Grèce na ville ya Thessalonique. Ah, totanga kana Bible. Nkola batela yo apambola yo. Merci. Merci beaucoup. Pesa bandeko tu bazana Grèce mbote. Tozwa ndeko msusu. Bonjour Eliezer Tamboy. Bonjour. Merci mingi na musala uzali kosala donc na pesa ba kombo ya bato ba kilobi ba politique. Akobanda Félix et Monsieur le Président za déjà wana donc Eliezer Tamboy. Prof Mbata. Frank Diongo. Akotanga so Christelle Mvwanga. Mais c'est le maire ya Njili. Ate Loba Tiera quartier 13 ba ko kanga yete ateka nini puis na obatisa Kadiombo Mukebai pe Kabunde, merci. Merci beaucoup. Tozwa ndeko mususu. Tozwa ndeko mususu. Ah, oyo lelo a intervenir avant. Mamu Chabu, attaqué. Mbota na yo papa mokolo lopang. Mbota. Ngai Mamu Chabu na Californie. Na lobi boy. Lobi nini? Mbota na yo papa Nzambia pambola yo mokolo lelo. Mbote Mamu Chabu. Na lobi. Opesi biso toluka ba kunzi. Mugonji nanga na lobi papa Dingola Diongo Lingala. Diongo Lungala soko Diongo Lungala wana. A kokipi akosada politika. Na kankolo. Zeleranu Mamu Chabu. Zeleranu. Jongo Dongala siko tokozwa Frank Jongo bien tokozwa Jomi Dongala.
au petit comme moko ils ont fait sa confusion. OK, continuez. Olobika Kolongo mususu Bibi Kapinga na pasera ekofu pasera ekofu wana bogoko chaye asala maponanite asala maponani pasela kofu na rezentam nde bantu nanga pe namoni bakoko sala bukonzi ya mbuka wana babongisa pe mbuka nde makanisi nanga yango wana ya mibala na lobi boyi papa ntambweleze yo ozali mulobeli wa bato yo ozali mubikisi wa bato na mbuka wana Kongo lobela pe biso na mbuka ya Mbujimayi Gouverneur maweja banda avandi na kiti papa achila ko ata bantu maya kumela ko mu papa eleze ntambwa ulobaka mabe ya maweja te lobela maweja mabwa abongisa kumbuka ya Mbujimayi likolo ya maya kumela ko papa tuzola kana tandera moko wana ya Mbujimayi tika nanu mamuchabu tika mamuchabu asilis yope mamuchabu ko débordé ndeleki tangu tujui kabongo gouverneur kabongo kabongo wa mai ko pese kabongo wa mai kabongo wana pesa kibisu mai na Mbujimayi tina bipemba bantu bazakomela kaka mai tangu bayeko sanje gouverneur oyo tata oyo ya makambo oyo alungusika siko sokunini azanango tuzwaka susu mai te papa lobela maweja gouverneur ya Mbujimayi alukila ko batu mai ko tikananu yope akumela yo lobaka mamuchabu alobaka makambo ebele ngana zana makambo ebele ya kolobana yo yangwana olobyo balobaka kana minute muke na pesio merci lokola yo mimi kumbuna ngai batu nyonso bayibi ngai bana nyonso bakoko nyonso bakomi kopesa ngai mbota likolo na yo yo muntu ibisi kumbuna ngai papa na pesio merci nzambe abatila yo mukolo na mukolo apesa biso opesaka biso mateya obikisa biso olobela bato baza kosala mabe olobela bango batika mabe wana papa nzambe azala na yo na mukolo ya lelo yango wana natiki nyonso wana natiki yo na misala nyonso na maboko ya nzambe abatila yo akengela yo thank you mamuchabu. Là, c'est Mamouchabou à partir de la Californie. Il y a ça vedette ya émission Oyo. Bon comprendre kaka. OK. Wane zalaki Mamouchabou. Tozo andego mususu. Ngai nazali upaya kilimuna kusema. Abe plaidoyer analyse. Na États-Unis. Président Tshisekedi. Dr Mukwege, Christine Kasavubu, Katumbi Moise, Kikaya bin Karubi, Okito Tongomo. Merci. Merci beaucoup. Tozo andeko mususu. Bonjour. Ngai na pesa yanga makanisi par rapport na mutuna utunaki wapona nga 5 personnes oyo bakoki basala politique eza Jean-Pierre Bemba et Eliezer Tambwe Mike Mukibai epa nanga moko kuna na chwapa vraiment nazomona mutu te oyo nakoki natanga kuna chwapa bazosala politique moko oyo moto azala kocentre te kameme nga moko mpe nayaka na dongana soki peut-être coaching ya bien zwami nga moko kutu nakoki meme komitia na place ya natia bato wana. Merci beaucoup. Eza bien tokosala tout mpona kosala une bonne politique ensemble tozwa ndeko mosusu.
Bonjour. Bonjour. Bonjour ndeko Eliezer. Ezali ngai Mama Martine na bengi ya parti ya Allemagne. Oui, Mama Martine. Pour répondre na bakombo oyo osengaki biso. Mpona ngai namoni Frank Diongo, Bomanza, Kyungu, papa professeur Mbata, na yo moko Eliezer. Bato ngai namoni oyo bazali mpenza ke soki basali na bakosala mpenza mosala na ndenge ya bie po yo moko to oyo osalaka vraiment nayebi te soki nakokalifie oyo soki paster soki nani oyo nakokalifie oyo eza te mpo oyo osalaka antuka elekelaka ngai mingi. Nzambe apambola yo apesa yo vi molai apambola mpe libota na yo mobimba. Merci ndeko Eliezer. Ciao. Merci beaucoup maman. Tozwa ndeko mosusu. Bonjour ndeko Eliezer. Ezanga Didier Massampo na vandi na Belgique. Oui ndeko. Nalingai ko participer na émission pona ndenge osengaki 5 politiciens oyo namoni ezalaki ndeko Frank Diomi Chamba, ndeko Eliezer, Mike Mukebai, Jean Goubal, na Madame José Ozaki présidente candidat à la présidence. Donc namoni pour l'instant 5 personnes wana, ça va déjà. Merci beaucoup. Tozwa ndeko mosusu. Bonjour monsieur Eliezer. Bonjour. Na benyo na commune Nsele. Oui. Na devoir kopesa biso lobi on a 5. 5 nani bato bakosa politique ya liboso eza monsieur Félix Tshisekedi moko. Ya mibale Frank Diongo. Ya misato yo moko monsieur Eliezer. Ya 4 pasteur Mukuna. Ya 5 Lisette Lembalemba na suki wana. Merci. Merci beaucoup. Tozwa ndeko mosusu. Bonjour honorable ndeko Eliezer. Bonjour. Ngai komo na ngai madame Iguette Ngoi. Oui madame Iguette. Abengi yo depuis Kinshasa. La capitale. Ngana na lobi question tunaki biso ya 5 bons politiciens. Ya liboso ezaka Félix Tshisekedi. Ya mibale ezali Mungu. Ntuka nga na suki ka wana. Po quand même nga na yebi bino mibale na yebi ba capacité na bino. Oui. C'est pourquoi nga na suki na nga ka wana. Misato wana ntuka na yebi na nga. Obwagisi. Merci beaucoup tozwa ndeko mosusu. Bonjour monsieur Eliezer. Bonjour. Okomona numéro na ngai limbisa vraiment na yebite soko kozwa message na ngai. Nyango. Na lekisi parce que makambo nazalaki nango ya koloba ezalaki fallait bima. Vraiment soki omoni numéro oyo zwa message oyo ezali ya 1 minute 42 secondes excusez ngai na limbisa ngai mbala. Bonjour monsieur Eliezer. Bonjour maman. Na question tunaki biso ona oya hier ona banane topesa 5 kombo ya liboso ezali monsieur Christian Bosembe, ya mibale Fabien Kuswanika, ya misatu Pero Luara, ya mine Serge Kabungu, ya mitano ezali Odon Boulamba. Nazongeli lisusu ndenge nalobaki la fois passée gouvernement wana oeza kuna na Congo il faut démissionner parce que chaque ministre ezoko sala musala oyo batielaki ye na place te faut balongwa ba nommer ba mususu la preuve toujours yebisa bango oyo bakoki ko remplacer bango mboka ekomi lokola président azali te nzoka toza na président kuna aza komona ou aza komona te na yebi te yo moko zobelela na tamuke oyo oza kozwa po oyebisa olobela bana mboka ozo kolobaka oza kogangaka tous les jours eloko moko te ezosalama ba groupe armés baza kobima pa na biso bazoya kokotelaka biso. Je comprends pas monsieur le président, est-ce que aza koyoka, est-ce que aza komona eza pe ya kobombana te na yangwana na pesi mbote na
bato nyonso courage na bacongolais nyonso na mbala ya nsima mboka na biso tokozwa yango. Au revoir. Ok, merci beaucoup maman. Tozwa ndeko mususu. Ndeko Eliezer olobaki mpona kotanga ba 5 politiciens oyo bazosala politike ya malamu. Nga olobaki totanga mpe ya baprovince na biso. Nga natangi yo ya liboso ya province na ngai. Natangi yo ya liboso ya mibale Frank Diongo mpe azosala politike na ye malamu. Ya misato Maître Mbata azosala mpe politique na ye malamu. Ya mine Fachi mpe azosala politique na ye malamu. Nga namoni 5e te namoni 4 wana mpo bamisusu baza médiocre entre nous. Merci. Bonjour honorable. Merci beaucoup. Tozwa ndeko mususu. Bonjour ndeko Eliezer, ezangai ndeko na Jérôme Atanyanda na bengi depuis Paris. Bapona ngai 5 politiciens namoni eza Fayulu, Bemba, Tshisekedi, Moïse Katumbi na Matata Mponyo. Malgré tout ça moyibi ayibi bilanga, mais à part ça c'est vraiment vrai politicien. Ok, merci beaucoup. Bonjour, mwana ko lopangu eza mama Sylvine à Bruxelles. Pour la 5 politiciens na opesa liboso, président Félix, ya mibale yo moko papa Eliezer, ya Eliezer, ya misatu papa Diongo Frank, et ya mine papa Bahati Lukwebo. Oui, Bahati. Ya mitano maman Marie-Josée Ifoko. Merci. Merci beaucoup. Tozwa ndeko mususu. Bonjour ndeko Eliezer. Bonjour. Pour nga ba politicien ou qui kosala politique na Congo. Eza kaka président Félix. Président Frank Zongo. Na ndeko Eliezer. Na Moïse Katumbi. Na Moïse Katumbi, oui. Na Bemba. Ici, kaka wana. Na ebiso politicien mususu te oyo sa politique. Awana ba nyonso batikali ba comédien. Ok. Tozwa ndeko mususu. Bonjour Ndeko Eliezer. Bonjour. Bon, Ndengo Lobaki, 5 politiciens congolais. Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, Bemba, et, Katumbi, et puis Matata Pogno. Donc Yangwana. Merci à Nabengi à partir à Canada. Merci, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Tozwa ndeko mususu. Bonjour, Papa Eliezer, moi la Kolo Lopango. Bonjour. Papa Pierrot, na Roni Soubois. Oui, Papa Numéro 1, Marie-Josée Ifoku, la combolisation. Numéro 2, Jean Goubal, Kalala. Numéro 3, Louis-France. Numéro 4, Cécile Vwanga. Et numéro 5, Peter Tiani. Allez, ciao, bonne journée. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour Ndeko Eliezer, Masolo, on a député pour moi pour le challenge du jour, les 5 politiciens. Nous avons Félix Chilombo Tshisekedi, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Mbeba, Martin Fayulu et Jean-Claude Mouyam. C'est seulement les 5 là de l'opposition qui peuvent changer les choses et les choses vont bien évoluer dans notre pays. S'ils peuvent se mettre ensemble pour changer les choses. Merci, c'est Gérard Benga à partir de l'Afrique du Sud, Cape Town. Bye, thank you. Thank you so much. Ok, tozwa ndeko mususu. Bonjour, Ndeko Eliezer Tambwe. Bonjour. Pour na devoir na biso ya lobby. Ba vrai politicien na Congo, bazali kaka mibale pour na ngai. Ya liboso ezali Ndeko Eliezer Tambwe. Mwana ko Lopango. Ya mibale ezali Moïse Katumbi. Moïse Katumbi
ndeko Eliezer Tambwe. Merci, bonne journée. Champion Michel. Ciao. Ciao. Merci. Tozwa ndeko mususu. Bonjour, son excellence ndeko Eliezer. Nalanda mingi na chaîne na auto comme wa pesa mlinga solo. Mais naza infirmier, makamu na biso to ebite soki biso na parlement tozaka na député te o ya infirmier akoko lobela biso yango wana bobwakisaka biso tosala mosala makasi me bolinga kokipe biso te nayebi te mais nalingi olobela nano mpona makambo na biso bainfirmier tala ndenge bazoviole biso tala ndenge bazosala biso nko 5 à 10 ans depuis l'époque ya matata ponyo ti lelo oyo moto asala mosala ye moko leta azonéglige biso 5 à 10 ans, prime exacte, salaire exact. Comprendre tout ça, par rapport aux corporations, même il y a des médecins, ils bien équipés, mais ils sont infirmiers aux gens, toujours au chevet du malade, mais aux gens négligés. Tu évites le système, ils ont bien côté, tu évites, pour tous les députés dans le Parlement, et on a beaucoup de système. Tu évites, mais nous avons un bon mécanisme. Kota la situation na biso infirmier toujours mieux comme makasi même l'état il y a confinement ba malade tout toujours de risque donc tout ça la musala na ba risque mais prime exact salaire exact même honoraire il ko mokote tout ça musala mais yo moko o me kana ko lobela biso système wana. Merci beaucoup papa nanga na za député na binoti na komela ministre pona likambo na bino na loba pe ke ba mécaniser et belé bazozo même ba o ba violer l'état yebaka bango te ce n'est pas normal. Bonjour, ndeko Eliezer, moi na kolo lupango. Bonjour. Ezali ngai ndeko na yo leader na Brazzaville. Oui papa. Nalandaka yo mikolo nyonso papa, olelisaka mikolo nyonso, mais oza na possibilité nano ya kosekisa mopesa monina suri te mon frère. Sala kaka bongo kotika te. Nalingaki naloba bona question oyo tunaki lobi ba vrai politicien ya mboka numéro 1 yo ndeko Eliezer, Dédé, Franck Diongo, 3, Christian Bosembe, 4, Fati, 5, Moïse Katumbi. Binonde mitano wana vraiment soki bosangani avec makanisi na yo wana vraiment mboko okende liboso. Bon, nalinga na bakisama mokeba marqué na élection ba seconde. Pona papa ya pasteur moi na za na hôpital wana vraiment papa na ezali moi danger ndenge za oshwane lobi na zolanda bino est-ce que soki moi ezali beaucoup déplacer wana te puisque ndenge zo embaka bato kilika ebite bakoya ko lever kaka ndenge olobaki lobi wana vraiment soki moi ezali beaucoup dépasser papa na hôpital wana vraiment o excusez nga na likisimo ba seconde nga ende kono leader na za na Brazzaville. D'accord papa nanga zomona ndenge totindi moto keke kozwa bango tozo étudier c'est parce qu'on est limité aussi par rapport aux moyens de foi tozali kokende na malembe ba me wana mwana na hôpital tozwa ndeko mususu. Merci. Bonjour ndeko Eliezer. Bonjour. Sunganga mwa muke na bosepela opesanga réponse ya mutuna oyo na émission oyo eko a éclairer ngai. Tozoza na ba sujet mususu. Tant sur émission moko pesaki na lingina loba mo eloko mo bobe na lingina pesa mo idée moko boye ya émission ko ya ou bien remarque mo boye na sali à la nation na lingina na loba pa ina yo mo palangani sisanga. Mais tant mususu na zwe baté na ko lobela ngo na circonstance nini yango na lingaki na yeba ba message oyo toza nango en dehors ya ba question oyo poser biso tokoki kotina nango peka na occasion ya ba ya WhatsApp oyo to oza na adresse mususu ya recevoir ba question to pe ba réponse to pe ba remarque mususu en dehors ya ba question oyo poser biso. Merci. Merci beaucoup papa kana numéro moko oyo nde o tozo salela yango zomona ezana bandeko mususu bazotindaka biloko na ba numéro mususu zo lekate kana numéro o plus 243 998 311 332 tozo ndeko mususu. Oui, ndeko Eliezer, bonjour. Selon ndenge lobaki ba politiciens yo moko Eliezer, Franck Diongo, Jomi Ndongala, Denis Kambai, nana na Moïse Katumbi nde ba politiciens 5 politiciens o ba kombonga na monike non. O ba ko sala ni so na lina ba so mo ke non Jean-Marc Kabund de pe
wana sikonde pona mboka na ngandengo lo baki bongo oui na epike. Merci beaucoup ndeko nanga tozwa ndeko mususu. Bonjour ndeko Eliezer. Bonjour. Zanga ma Denise na France. Oui. Ndeko Eliezer. Oui maman Denise. Ba politicien otuni. Nga pona ngai ya liboso eza na président Faci. Ye muta liboso ya mibale nga alobaki omoni ndenge poso vote ba loi nde bazoluka ba vote ba loi babakisa balongola bokoki kotiela so loi moko te oyo coach moko akozala mpona kokotie baministre badepute bapoliticien wana nyonso motu moko azali akokotie bango donc eza yo batie yo place wana donc moto mibale eza yo troisième personne Franck Diongo après Franck Diongo hôtel biso ka pasteur kili accompagnaka yo et puis esili bolongwa bilongi nyonso ya kala wana nyonso ata moko aza na place te c'est tout ponanga. Merci ndeko Eliezer. Merci maman Denise. Tozwa ndeko mususu. Bonjour ndeko Eliezer. Bonjour. Eza maman Odiana Valencienne na France. Oui maman Odia. Nalingaki pe na participer na sondage otiaki pona lelo lundi. Participer nga pona nga ya liboso Félix Tshisekedi atikalaka président. Ya mibale Monsieur Franck Diongo. Ya misato yo moko ndeko Eliezer. Ya mine Christian Bosembe. Et puis 5e professeur Mbata. Merci, bonne journée. Merci beaucoup, Tozwa ndeko mususu. Bonjour, ndeko Eliezer, Eza Dikina, TV depuis Suède. Bonjour. 5 personnes au bakoye kuzala ba politiciens, ba vrai politiciens selon Gaye Ezali. Premièrement, ndeko Eliezer, deuxièmement, docteur Mukwege, troisièmement, président Mabiso actuel. Quatrièmement, Moïse Katumbi Chapwe, et puis 5e personne pour Nangana Monezali Christian Bosembe. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. Tozwa ndeko mususu, tolingi tosukisa. Bonjour ndeko Eliezer. Bonjour. Comment vous allez? Tout doucement. Zangai Papa Malia na Afrique du Sud. Oui. Na lingaka na contribuer pe 5 politiciens bao ngana kopesa ya liboso Valentin Mubake. Valentin Mubake. Félix Tshisekedi ya mibale. Ndeko Eliezer ya misato. Franck Diongo ya mine. Moïse Katumbi. Mitano. Merci. Merci beaucoup. Tozwa ndeko mususu. Bonjour ndeko Eliezer. Bonjour. Nakanisi audio na ngai yalindo ekoleka mpona likambo na Sara eza mawa mingi bato ya lamuka bayebisa président na bango aloba mpona likambo ya tribalisme me mpona likambo etali nani politicien ya solo ekowutaka na motema mpona yo banda obanda change maloba te otikalaka na liloba moko tokoki kotanga me toyebi te nzambe abatela pambola yo mamutiabo mbote na ye. Merci beaucoup. Tozwa ndeko mususu. Bonjour ndeko Eliezer. Bonjour. Eza Abdullah Kabon Kanko Sarif na bengeli yo depuis commune Barumbu. Oui. Pona 5 oyo lobaki pona ngai namoni politicien liboso eza Fachi Beton. Ya mibale eza yo ndeko Eliezer, ya misato Moïse Katumbi et 4e Jean-Marc Kabound, c'est un combattant et 5e Lubaya Guillaume. Pona epana biso na epana biso se balingi bacha frère politicien oyo akomema penza province ya Kasai Central liboso eza Lubaya Guillaume. Merci beaucoup. Na bengeli depuis Barombo. OK, merci beaucoup. Tozo kende malembe na suka parce que oui ba message eza ebele. Tozo ndeko oyo. Bonjour, mwana kololo pao. Bonjour. Maman Angèle na matete. Oui, maman Angèle. Mutali boso yo moko nanu Eliezer Tambo. Merci. Franck Diongo. Papa Denis Mukwege.
papa Valentin Mubaki basi zula biso ata mama Eve Bazaiba na bandundula biso kuna kutu bazate msu bato bazobota masiko nde bakokoya. Merci beaucoup maman. Tozwa ndeko mususu. Oui, bonjour ndeko Eliezer. Ezanga ikalo fiscalo star. Pona ba vrai 5 politiciens oyo tuni na kotanga premièrement tozana Frank Diongo aza vrai politicien, Moïse Katumbi aza vrai politicien, Félix Tshisekedi aza vrai politicien, Ndeko Eliezer aza vrai politicien puis mwana mboka et nanga imoko kalo fiscalo star naza vrai politicien c'est sauf que parce que naza libanda mboka. Mais sinon avec le temps je pense que na kozonga poto sala toujours politique ya bien pour l'homme au centre de tout ce qu'on va faire. Parce que ce que je fais dans mon pays avant que je quitte le pays, c'était aussi vraiment basé sur un homme. Merci pour la question. Merci beaucoup. Je pense que tous les deux personnes bongo tous qui ça. Tous on déco. Ndeko Eliezer Mbote. Mbote. Bato 5 yo sengi bakoza ba politicien. Pour nga Moïse Katumbi ya liboso yo mais c'est un Mike Mukebai 3 Tshisekedi pe na politique azoke na mouvement ya kokangisa bato wana na sepeli sinon non pour aza toujours amen bon ba politicien FCC que tout sur 000 dia que dit sous bango ba kozwa te to ba mi tema mabe batala ka poche na ba moko tout le monde a fait ba déclaration na binoti ba ne safu na linga ki mingi ma des fois à décevoir nga azar politicien lo koso aller à des côtés za mabe pour la pour le moment sauf le bazar de la diaspora père Ngwanda pas un politicien bazong sa Ngwanda la place surtout côté sécurité bazong sa Ngwanda au monde est on est ba okanga nzamba pambola. Merci beaucoup maman, je pense on va prendre le tout dernier. Salut honorable, pour nos 5 politiciens, il y a bien Ngana Moni, Kaka Fati Beton, Moïse Katumbi, Jean-Marc Kabound, Nandeko Eliezer, c'est tout. Les autres, là, pardon, Mbad, c'est Rifin Mwamba. Merci. Tozwa Audio Yasuka. Tozwa Audio Yasuka, oui, je pense, ici. Bonjour Ndeko Eliezer. Bonjour. Onga mwana na yo, mninga na yo. Asa vraiment précisément na province ya Kwilu. Ndeko Eliezer ngana talaka ba mission na yo oyo salaka mikolo nyonso. Ezatena mission oyo zanyisa iko sala ngana tala ngoti. Mais ya kokama ndenge nini na province na biso boye. Bakipaka biso te, nini te, donc c'est que biso toloba pena na yango tozanyisa Ndeko Eliezer tozosenga lisungi epa na yo yo mutoza place wana obanga ka mutu te. Loba pe pona province na biso pe, loba pe pona province na biso bakipe biso pe boye batala biso pe boye kozala pe malamu makasi. Congo ezaka na Kinshasa pamba te, Congo eza pe partout batala pe na ba province pe ekozala malamu. Merci Ndeko Eliezer. Oui. Merci. Ezaka kanga. Biso na province na biso. Tu as na problème ya courant. Tu as na problème na mai. Courant o va lobela ka biso boya ka kobola. Mbongwe ndenge mbongwe kenda kuna ba o bazali boso baliango. Emona na kate. O lobela biso pe botala pe biso kuna kozala pe malamu makasi Ndeko Eliezer. Biso lisungi na biso to singa ka yangwana kaka. Lisungi na biso yangwana. Merci vraiment. Merci beaucoup Ndeko nanga na sepeli tokolobela kaka ndenge tomesana koloba le tout dernier. Oui Ndeko Eliezer, bonjour. Bonjour. Bon nalandaka o mingi. Mais nangai na loba likamu moko concernant mwana mwasi ya soki mama mwana ya Tambwe oyo Alexis Tambwe Mwamba. Bomoni te ke eza ba aventure bazo sala
lokola Joseph azongi na kati ya Sénat ekozala élément moko te bakoki kolancer motion mpo badestituer Tambwe Mwamba mpo Joseph azwa place na baventure omona mwasi oyo azosala bozo kosala baanalyse te ndeko Eliezer botala likambo malamu mpo nazomona mwana mwasi oyo ondire aza na baje bango na batambwe Mwamba tout le monde na baje na bango ya PPRD. Merci ndeko Benoît. Merci beaucoup ndeko Benoît tosukisi epai na yo nde tosukisi pe kozwa ba audio bokolimbisa biso mpona bandeko oyo tozwi ba audio na bango te mpona oyo lobi ya ndeko wana na lobi na yamba mwasi wana ngai nayoka mwasi wana. J'estimais que ce n'était pas quelque chose qu'il fallait mettre sur la place publique. Moi, je ne mets pas tout. Je ne diffuse pas tout. Nous n'avons pas buzz. Des fois, tu as pesa. Bon, moi, je mami chibola. Na pesa ye conseil. Na pesa ye conseil. Lelo, moi qui les panzana, wana ba pesa ye ba million et pas. Azan est le côté mami chibola. Azwa est le mon côté. On l'a récupéré dans Nzela wana. Touti kozala quelque part parce qu'il fallait chercher à trouver une solution à l'amiable. Je me rappelle jour où place Azalia Zolanda na bandeko tozalaka na bango jusqu'à 1h du matin. Comment trouver la solution parce que tout n'est pas mené sur la place publique. Lelo mami azo vivre en clandestinité, elle-même en insécurité et l'autre de mon côté même oyo bomonaka image ye wana ye kozwa ba million akenda so yikozwa $180 etikala kana compte na ye. Ezandengo wana mutu moko ya wana ye moko aloba ndeko nanga soki na lobi ndeko na yo wana lingio te. On l'a mené en justice les conséquences na ngwezani basali buzz et nous avons vu les femmes venir là-bas à FCC mami tozo soutenir yo ti lelo qui continue à soutenir mami izandengwa yango na lobaka toza ba détenteur ya ba grand secret parce que ba dossier musu to geraka eleki owa. C'est pas tout qu'on doit mettre sur la place publique. Vous ne voyez pas dans solution. Est-ce que vous exposez davantage? Mais ils ont pas la buzz, les lots, même place Mami Azali. Ah, quand vous avez la bandi pour la télévision. Il y a mis boma pamba. Et voilà, c'est parti. Nanyon surtout wana bande konanga na limina pesa bino mo résultat ya ba kombo ebimi. Mais dans la vie, il faut éviter cause à la consommateur. Il faut par contre cause à la chaîne et à production. Qu'est-ce que tu produis pour la République? Il ne faut pas oser la consommateur. Même place il y a ce zongi. Il y a un moment où la salle mécanisme je prends l'exemple des États-Unis. Moi prochain ça est fort et va diminuer. Il faut cause à la chaîne et à production. Au lieu qu'un consommateur, qu'est-ce que tu produis par rapport à la République? Aux autres produire nini? Et là, de mon côté. Mais parce qu'il faut qu'on m'y tourne chaque jour. On a le baganabato. On a il faut m'y tourne. En quoi je suis utile par rapport aux autres? Naza utile nanini? Et pas batumi sous on gagne naza na tina ya nini? Tina nanga zanini? Yango lelo bande konanga na lobaki na kosuki sana commentaire wana. Bakangi mutu ba libéré, bakangi mutu ba libéré. Ya liboso nazo sala deux aspects. Sur le plan scientifique, na logique des choses, na loba na bino, acte de naissance et crime c'est le jugement. Mutu soki na ba condamné était kolobate kaza criminel. Crime bota makana décision ya juge. Oye bimi na monoko ya juge wana nde vérité. Ça c'est un. C'est-à-dire, ce qui va gagner mutu, azali ko jouir o ba bengi na droit présomption d'innocence. Jusque là, nano asali le côté. Bazo enquêter. Mais ce qui tribunal va déclarer que mutu a ibaki wana bondimia. Mais qu'est-ce qui nous fait mal? Banda ku ya préfabriqué à Jamal. Yango wana mbula soki ebetinga te mtu nazoloba. C'est le ministre en fonction. Il y a l'urbanisme. Pius Mwabib. Et ça compliqué. Oyo babimisa boyembela ye alongi na ye. Mokolo Afrikas. Boyo kati kuna batu bakufi parce qu'il y a une manifestation contre la société à Blatner. Oui, baza ensemble te, baza ya na liki balobana kalisute. To elike baza problème. Bango wana kaka biak. Tokenda ki jour wana pona. Tokende confirmer ba plainte.
bayali ba s'arranger na ba congolais ba yibi bino mbongo même ya bino ya épargne wana ya mutuki etango zo mona des fois ba twazozwa eloko wana na légèreté bande konanga tozali kotiela justice na biso mutema pour que ba congolais oyo ba melambongo e pas bien afuta ngona intérêt pa ko sanza yango bokomona Sarah et Wanazo Kinde na hôpital à Kende Koza Bassoin, c'est notre souhait, nous aimons quand nous servons. Mais le résultat est bimi bolandi quand même quelques noms. Wane zaba sondage pas que muto triqué muto zoyoka. To ki Franck Edongo Chamba vienanga. Félicitations. Prof Mbata na yoki Christian Bosembe, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, mais c'est un boisate. Moïse Katumbi Chapwe, Jean-Pierre Bemba, Mike Mukebai, Marie-José Ifoko, Jean-Marc Kabundi Pe Batanje, Vienanga Mafa Batanje quelquefois, Pero Batanje Kajombo, Pasteur Mukuna Medar Kankolongo, Christelle Vwanga, Docteur Mukwege, Valentin Mubake, Vital Kamere, oui, Billy Kambale Batanga Kiepe, et pas Moutoua Liboso, Luzo Lobambi, Lisette Batanga qui une fois Peter Tiani. Donc, bande konanga, na nyonso oyo, c'est l'expression ya ba obayebi. Sondage musu tokoya ko sala ezaya nini? Nani ozomona ko ti koza la vrai leader ya pa na bin. Wane koza la par rapport ya ba province. Mais loko na koloba nazo insister, tango la muki obituna ke, naza utile na nini na société. Botika la branché plus 243 9 98 311 332. Pesa moninga sourire. C'est bien bon de prêcher et de prier. Nazali Kwanose Bino, c'est bientôt le retour de Paul Sapou. Oebele Babengi, le futur président de la CENI. Kalamingi te akoya na Congo, na mboka na epona ko s'entretenir na bandeko. Atali sabango maeli. C'est le moment de les soutenir. Paul Sapou. Bamsusu babenye mukulu bientôt là na Kisasa. Merci na bato bazaka na mitema bomoto tokutani.